Ubangi Mokulungande, Domo, Tokos, CAA, innovation, cette fois-ci, à partir du 9 octobre, à Talisimi, Sunae, na province ya Sud Ubangi en général, Péville ya Gemena en particulier, Bana Gemena, Oyo ezali vraiment ya bino, CAA, Azongi Selibino, Bavol Naye ya Kinshasa Gemena Kinshasa, Oyo Ekobanda Kosalema, chaque lundi, jeudi à travers Airbus A320, sécurité, confort, na expertise naye ya 30 ans na service ya peuple congolais, CAA, kiese na kiese. Ngongo koki obilo so bosepela ga kolanda info lingala journal peuple pona peuple mbote na bino bisika nyos tu bozwa mitika te dofunga basangola biso na ngama présidence pona kotel semino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mercredi 4 octobre na ville ya Kolozi kuna na province ya Lualaba o azali bongo accompagné na distingué première dame Denise Nakiro Tshisekedi Tshilombo toujours na cadre ya mission itinérance ya Grand Katanga héritier mapindemi apesi bino badete. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi Bazali Kokoba Sekokoba mission ya itinérance na bango na province ya Grand Katanga Bosimbake na ville ya Lubumbashi et paiwape chef de l'État abandaki mission na ye na kotika ville ya Lubumbashi akomaki directement na ville ya Kolwezi na province ya Lualaba et paiwape ayamba make na aéroport na ba officiel oyo ba précédaki ye lokola vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe tomonaki pe présence ya gouverneur ya province ya Lualaba Fifi Masuka oyo ayambaki ye elongo na ba officiel mosusu à partir ya aéroport ya Kolwezi bongo na sima ya kosaliwe ba officiel oyo bazalaki na aéroport chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na distingué première dame bazwaki directement nzela pona kokende epai wapi bazali kovanda full batundisamaki ne sengo makasi bayambaki bango na ndenge ya kosakana te bisika nyonso balekaki full balingaki kaka batelemisa bango pona kosaliwe présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ville ya Kolwezi elongo na distingué première dame. La présidence ya république pour la signaler bino que na kolongwa na ye na ville ya Lubumbashi pour na Kasumbalesa chef de l'état ayambamaki na ndenge ya kosakana te epa ya population bon na ba détail élément o Kolongwa na ville ya Lubumbashi po na Kasumbalesa chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo population ayambaki ne sengo na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona population ya Kasumbalesa batalisaki vraiment esengo na bango misala imonani bazali koyemba pe bazali kokumisa présence ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya Kasumbalesa moko te alingaki ko rater occasion oyo na tango nyonso cortège présidentiel ezalaki kotelemisa yango pona kosaliwe présence ya chef de l'état bisika oyo ye akomi bongo na sima ya koleka full chef de l'état a se dirigeaki directement na podium oyo ezalaki érigé pona kopesa message moko na lingala epai ya population ya Kasumbalesa oyo bayambaki chef de l'état nyonso depuis akomaki le 1er octobre na province ya Okatanga message ya chef de l'état ezalaki na lingala bolanda extrait na yango. La réalisation de la mandat. 2024-2029. 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 2024-20
Organisé jeudi 5 octobre 2023 dans l'Assemblée nationale et pas honorable député examiner qui peut adopter qui proposition il y a loi pour la création organisation peut fonctionnement il y a ordre national il y a environnementaliste na RDC examiner qui peut adopter qui les sous projet il y a loi oyo et modifier peut compléter loi portant régime général il y a bien foncier peut immobilier des éléments yango na édition na biso ezali koya to poursuivre basango na biso na ngambo ya primature pour hôtel Sabino dernier premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga kende ko représenter chef de l'état mercredi 4 octobre na Pullman Hotel na DRC Agribusiness Forum oyo ezali organisé et pas ya ministère ya agriculture et finance. Objectif ya DRC Agribusiness Forum oyo ezalaki ya ko attirer engagement na secteur privé tant national pe international na kotiaka ba mesure entreprise pour na ko créer environnement moko ya malamu ya ko développer na secteur agricole pe ko présenter ba opportunité concrète ya investissement na ko zwana maloba premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a remercié qui initiative au ministère ya agriculture pe ya ba finance bazu pour la matérialisation ya forum oyo liboso pour et permettre développement pe croissance na secteur agricole ya RDC na kosalaka agriculture business Bosengeli koyeba que premier ministre a salué qui présence ya ba institution na secteur privé oyo atalisi ke signe yango pour na ye ezali cohérence na volonté na bango ya ko amorcer essor moko économique convaincant na secteur privé Bosengeli koyeba que agriculture ezali secteur moko crucial na RDC oyo employant environ 70% ya population pe ezali ko représenter 20% ya PIB ya pays RDC ezo disposer potentiel agricole pe agro-industriel moko élevé pays ekoki ko augmenter de manière significative production alimentaire pour nourrir 100 millions d'habitants peut augmenter ba exportation grâce na ba précipitation annuelle élevée 51 millions d'hectares ya terre non cultivée sur 80 millions d'hectares ya terre arable moko ya ba réseau hydrographique pe ressources aléatiques pe ba potirage ya plus important na Afrique malgré potentiel nango pays ezako enregistré ba rendement moko agricole parmi le plus faible na monde pe ezali na immense potentiel ya transformation agricole eza non exploité na conséquence RDC ezako importer grande partie ya ba besoins alimentaires représentant environ 3 milliards de dollars américains par an pour na kosunga secteur agricole oyo gouvernement a lancé programme ya réforme na secteur agricole pour na promouvoir développement ba investissement privé na ba principale chaîne ya valeur agricole ya pays Bosengeli koyeba ke DRC Agribusiness Forum oyo et sangisaki du 4 au 5 octobre na Pullman Hotel ya Kinshasa plus de 300 personnes et pas iwapi ba représentant ya ba gouvernement ba décideurs publics ba dirigeants ya secteur privé ba leader ya industrie na programme après ba 6 oyo panel moko ekosalema pour na ba réforme structurante pour na ko stimuler investissement pe ko dynamiser agribusiness pe ba loi agricole mosusu. Dossier à candidature na présidentielle il y a le 20 décembre 2023 il y a Moïse Katumbi Oyo Azala qui représentait et pas il y a Hervé Diakié ses porte-parole il y a parti ensemble pour la République Azala qui réussit mercredi 4 octobre 2023 na bureau il y a réception il y a traitement il y a ma candidature il y a CENI Stéphane Skande héritier Mapinde.
Dossier à candidature pour la présidentielle, il y a le 20 décembre 2023, Moïse Katumbi Chapwe qui présenté et paye à Hervé Diakese, porte-parole et à parti ensemble pour la République, Yango et Ambamake, na bureau de réception paye à traitement de candidature BRTC na Mokuse où ils allaient situer na siège de la Commission électorale nationale indépendante pour se conformer à prescrit à loi électorale. Mandataire et candidat président de la République, muni na veille, à copie certifié conforme à originaux, mingi penza extrait ya casier judiciaire, p certificat ya nationalité, yango ezalaki produit et longo la pièce nyonso original, yango nde ezangaki pe eyaki po ezala réceptionné lokola ezana momesano équipe ya Moïse Katumbi Chapwe bango bakambamaki epai ya président ya Seni Denis Kadima Kazadi pa ya rapporteur ya Seni Patrice ya Mulela oyo azali superviseur ba opération ya dépôt ya ba candidature mbala moko ba tournaki autour ya processus électoral oyo ezali komema na ba scrutin ya le 20 décembre 2023 na suka masolo na bango porte-parole ya Ensemble pour la République atalisaki liboso ba pandesango ba motivation ya Moïse Katumbi na kobriguer magistrature suprême. Candidature ya Moïse Katumbi ezali ko viser ko restaurer intégrité na territoire na biso pe ko pesa dignité pe fierté et pa ya peuple oyo bazala tango molai abandonné ezali pe ko viser ko restaurer kimia na grandeur ya mboka na biso oyo ezali mal dirigé pe lelo ba congolais bazana sens ya réussite mon côté na tina wana bango bazali kaka kolela tango nyonso pe akopesa valeur et pa ya mosala to ba effort l'égalité ya ba chance nyonso solidarité au lieu ya corruption pe détournement et longona impunité oyo ezali komona lelo bosimba ke président ya Ensemble pour la République azalaki bongo 8e postulant pe dossier na ye ezali 8e dossier na ba candidature nyonso oyo eyambami epai ya Seni. Des candidats à la présidentielle 2023, Pasteur Agrey Ngalasi Kourisimi, P. Justin Mundekereza, ba officialisaki ba candidature na bango na dépôt il y a ba dossier na bango oyo ezalaki reçu mercredi 4 octobre 2023 na bureau il y a réception P il y a traitement il y a ba candidature kuna na Seni. Des candidats à la présidentielle 2023, Pasteur Ngalasi Agrey Ngalasi Kourisimi, P. Justin Mundekereza, yango ezalaki officialisé, ba candidature na bango ezalaki déposé et longo na ba dossier na bango nyonso, P. ezalaki réceptionné tour à tour au bureau ya réception P. à traitement ba candidature oyo ezwami situé na siège ya Seni na commune ya Gombe de Eyambaki yango. Responsable et assemblée chrétienne la louange de Kinshasa ye a se présenter ki ye moko na centrale électorale pour na ko remplir ba formalité nyonso. Nangambo mosusu professeur oyo azali ko diriger mouvement de lutte pour la démocratie et les vrais changements MDVC na Mokuse ye azalaki représenté na secrétaire général ya parti na ye André Limbongo Monga avant aïbana kobeta masolo et longona président Seni Denis Kadima l'homme ya église a déclaré boui à lobi liboso ba panze sango azalaki mandaté et pa ya Nzambe pour na bénédiction ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo nkolo alingi atombola na nzela na ye bosimba kezali Nzambe nde a mandaté pour na koya ko déposer candidature na ye parce que tant ekoki pour na Nzambe tu baza na prétention mon côté kasi alingi kaka atosa mongongo na Nzambe oyo alingi a bénir République démocratique du Congo pambate Nzambe alingi RDC kasi lelo Nzambe wana alingi atombola église na nzela ya modeste personne na ye Nzambe azali ebandeli pe sukande a mandaté esengeli aibana kotosa makambo oyo Nzambe alobi wana pasteur Ngalasi alobaki na ngambo na ye mandataire ya Justin Mundekereza a résumé vision na ye kaka boya alobi ezali alternative moko positive pour la réforme na kosokisa ka gestion na République démocratique du Congo bosimba ke na sima depuis ba candidature au mibale Seni a enregistré déjà 10 candidatures na présidentielle ya 2023. Florent Lebe Mupia kiteki na Institut de Lunga na école conventionnelle Kimbangiste pour na ko déposer ba kit scolaire Nathalie Kaila Domi Bendelo Ngwanza bazaki sima na compte ya Info Lingala. Sensible à l'Elkambo Italie Éducation, Yenani, honorable Florent Lebimupia, élu à Funa,
mission na ye ya kokabola ba kit scolaire mbala oyo azalaki bongo na commune ya Makala mingi penza na institut ya Lungana oyo ezali école conventionnelle kimbangiste yango nde akabolaki ba kit scolaire oyo ezali don ya gouvernement yango esalaki ke ba enseignant pe ba élève batondisamaki vraiment na esengo ya makasi bazui don ya bakaye ba livre ba kit scolaire don ya gouvernement bref ba matériel didactique pe ba fourniture scolaire ndenge ye moko honorable Florent Lebe Mopia mur ya lamentation ya Funa a expliqué pour accompagner enseignement on va battre partout dans tamboli à part ba problème ya ba banque ils allaient pas pour ba livre ba boise ba craie pour ça oh la gens qui pas vraiment la mission gratuitement donc on peut ça peine à marquer la gratuitement c'est pour dire que biso pas tout ça maboko na mitu na mpela moka pour pas na biso ba tala malamu pour le baza ba dirigeant ya moka oyo nanga mosusu moko ya ba responsable ya école alobaki merci honorable Florent Lebe Mopia sepeli makasi po toyoka kombo na ye awa na Makala ke bozaka na mwana ya solo ya papa Simoki Baokianga ni komona honorable Lebe tozelaka ye po aya ilo ayeli sokela epesi biso sai na motema yango kubi tozosenga ke papa Simoki Baokianga ni molimo sanke abambola ye aleka po akobosana pe kosungaka biso tikala yebisa bino éducation ezali toujours cheval de bataille ya gouvernement pe honorable Florent Lebe Mopia a comprenant yango nde azali kokoba kopesa bambuma ya kitoko pona bana ya kelasi. Na songo susu bosimba secrétaire général ya AVC maître Magloire Kasongo représentant ki mikolo eleki maître Didier Budimbu oyo azali bongo ministre ya hydrocarbures na kilti ya église ya ta onda kuna na province ya Congo central héritier mapinde mazaki sima na compte ya Info Lingala. Lokola ba Christ malamu ndenge kaka tradition na bango ezalaka respecté toujours pene ya basali na Nzambe pe lingomba na Nzambe bosimba ke mikolo eleki maître Magloire Kasongo oyo azali secrétaire général ya Haute Révision du Congo AVC parti cher ya autorité morale maître Didier Budimbu oyo azali ministre ya hydrocarbures pe azali le sous-coordonnateur ya AVCA maître Magloire Kasongo akendaki ko représenter autorité morale maître Didier Budimbu ministre ya hydrocarbures na église Église oyo ekambamaka epai ya Tata Wonda na province ya Congo central epai wapi maître Magloire Kasongo ayambamaki na ndenge ya kosakana te pona komema message ya maître Didier Budimbu ministre ya hydrocarbures oyo azalaki empêché bosimba ke na sima ya culte pe ba cérémonie ebele elekaki bandeko ya Église batondisamaki ne sengo na ndenge ya kosakana te na province ya Congo central pona koyamba motindami ya maître Didier Budimbu maître Magloire Kasongo oyo amemelaki bango message moko très important pona kotalisa bango eloko nini maître Didier Budimbu atindeli bango lokola message Didier Budimbu azali moko oyo azali kosala na mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi oyo azali moto oyo tozali kosoutenir makasi tobetela ye pe maboko mwana mboka Félix Tshisekedi Ayango, touti koyoka message ya chef de l'église ndenge auti koloba alingi ete lingomba e bape ko s'impliquer na politique. Lingomba e para kozala pe na ba représentant na yango na niveau ya politique. Na liobana biso tosilaki ko comprendre yango pe to anticipaki déjà. Webi ke tozali ko kende na maponami na mboka la biso na parti na biso oyo ezali autre vision du Congo pe na cadre ya regroupement na biso politique oyo tobengi autre vision du Congo et allié tosilaki kokota kati na lingomba église mpona kozwa bana oyo bazali makasi totambola na bango elongo po ete bayebala kokota na kati ya parlement mpona kodefendre bavaleur ya église eza malamu to malamu te CAA azongisi bavol na ye na destination ya Kinshasa geme na Kinshasa oyo ezali kosalema na Airbus A320.
Bana Sud Ubangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese. Na culture bosimba que désormais Félix Wazekwa et longo na cultura pays vi bakobanda kosa la répétition na bango chaque samedi na salle ya honorable Néron Mbungu o ebengami bongo Bataclan yango ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete bolanda Félix Wazekwa na micro ya héritier Mapinde Mipe la Dilandu. Oui, samedi oui. Nous avons déjà le 30 septembre à partir de 14h. Nous avons bongo na espace Bataclan na Matete, dans le quartier Mutoto, numéro 32A. Donc, la répétition va nous aller chaque samedi. Vraiment, merci mingi na honorable Nerombungu ninga pesi biso sikawana. Yangwana bato tout balingaka. Wazekwa bato balingaka culture pays fi, donc ba cultiver nyo surtout. Ba meloman rendez-vous yango wana chaque samedi to kutana wana. L'espace Bataclan na Matete. Les appels ndingo parce que au Seigneur trop vraiment au qui m'a Matete non au qui m'a fierté on a bateau bazala misika rendez-vous ya moment tout ça là tout kutana chaque samedi pe na loba toujours botuna te sika bakena mbonda tango ko beta boyo bakaka ombonde zalaki ya nazomona motiyo zela kaka azali sika ko meka ngote tango ko meka to yo kaka ke wa bakenda ina ko payibo ezani vraiment boya ngona mbonda la préparation ya biloko sika et puis jour wana ezali journée ya épaisseur c'est-à-dire ya tenir to benga épaisseur ezali journée ya couper samedi wana boya bino surtout na ba couper moi droit d'entrée ya moké ko sala quand même quoi parce que bino moyibi kaka pour couper sa valeur na misi na bino voilà donc mais couper quoi on a veste ya on aime so ko na couper to yeka otala ta ba couper la biso c'est mi honorable bolingo pe bon déconner yango wana merci nisika wana na bio sa mutagua on sale lo wana na ngamo na ibini nguna wisala vraiment avec babunyo surtout merci honorable nzamba sala na yo ta déjà oyo sala yo sala mingi na makambo éducation mingi pe le na culture mboka na biso nzambe ya pesa yo oyo zanga merci beaucoup. On a développé il y a 2023 ça va extension surtout il y a Cyber Café Eric et amis bon la ville province il y a Kinshasa Nathalie Kaila Kapine. Nini nguli susu boye kondeko ozalaka poye. Mais nini boye ko isangai. Malembe. Teko ya Kinshasa au Fandi na 24 communes ben na province à Topé na Brazzaville. Yeba yango que ma solo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo Mazua ici à Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo Yaya même continent ma solo ya développerie n'Afrique centrale Mobiba Yeyo, ADG Eric Mwamba, patron ya l'agence de voyage Eric Travel, Oyo Ekanga Masolo na Kinshasa ya Kosambe Zate. Na $5 ya pomme par personne, papa, maman, et ma famille na yo mobimba, on a contenté chance, yo peba menga yo kanyon, awa condition Zate, awa na l'agence de voyage Eric Travel, bazali spécialiste, na développerie, na Congo mobimba, grâce à qualité, et traitement ya photo, matériel ya kitoko, pe bagent expérimenté, bazali ba professionnel. Organisi Esili, Lupu nous dit, na bagent Eric Travel, prise en charge un peu famille d'accueil, et zali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve.
On a compété de véloterie na bagence Eric Travel. Yaka na badresse oyo. Na Mikonga, na commune ya Ntele. Ozali sur boulevard Lumumba. Numéro 44. Na quartier Mikonga na commune ya Ntele. Référence CCT. Non loin ya alimentation régale. Na Victor 1, na Matongé. Avenue Victor numéro 20. En diagonale, la maison communale ya Kalamu. Bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu. Doswa mis sur avenue Bongandanga. Numéro 2 na commune ya Kasavubu. Na kati ya immeuble PP Center. Bongo na rond-point Ipen. Dosali sur avenue Marine. Numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa. Na Binza Ipen. En face ya entrée principale ya église de la Porte. Na commune ya Liberté. Doswa min avenue 11e rue. Numéro 119 quartier industriel. Référence CFR. Na Kitembo magasin. Avenue Kasavubu numéro 3. Na quartier de l'Ipak. Na commune ya Ngalima. Référence rond-point Kitembo magasin. Aussi Katena supermarché Facebook. Bongo na commune ya Masina na Tchangu. Reçoit mis sur boulevard Lumumba. Numéro 38 quartier sans fil. Na commune ya Masina. Référence entre Kimuta. Osamo Bimba. Na élément on dépêche nganzela na boucler journal peuple pour la peuple. Merci mingi na Nathalie Kaila oya kumbela ki édition na sima caméra tozaki na Igor Ntingi montage sima baki na Christian Kiangebeni journal peuple pour la peuple zaka supervisé et pas ya héritier Mapinde Mbandeko. Boti kala malam, au revoir. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda ko salema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese.